nyonso lelo nalamuki na ntongo nalobi na kolia bongo lipa oyo ekoti mwamba na banane sandwich au beurre d'arachide grillé yango nde nalobi nasi décidé na kolia lelo na ntongo na mpona petit déjeuner na ngai. Donc naza bongo na banane wana bomoni nazwi banane na divise yango en deux. Alors, pourquoi na poni banane? Banane, ezali vraiment très riche na potassium. Et puis, et maintenant, ka liquide, oya biso batozaka nango na kati na nzoto. Et puis, même pour na ba muscle na biso batu, ezali malamu mingi pour na banane. Yango moni, lelo na tongo. Nalobi bongo na kolia sandwich au beurre d'arachide grillé et à la banane. Donc lipa oyo ekoti mwamba na bitabe etabe. Donc bolandanga malamu ekozwa biso tamula ye mingi te tokoumela te na garantir bino. Alors toza na lipa na biso ezali wana. Pour oyo lipa oyo ezali lipa oyo ekoti sukali te, ezali bongo lipa tobengaka pain de blé na Amérique américain na anglais babengaka yango wheat bread. Na monoko ya lingala ezali mwa mpasi mpona koyeba yango mpona konyalola yango, mais nayebi ete oyo bato balebi koloba monoko ya lopoto babengaka yango pain de blé. Donc lipa oyo esalami na blé. Alors na lipa na biso oyo pour nini na poni lipa oyo ekoti pain de pour nini na poni lipa oyo babengi pain de blé, ezali parce que lipa oyo esalami na pain de blé ezalaka na fibre mingi. Alors lokola ezalaka na fibre mingi ezwaka rôle monene mpona na santé na biso bato. Donc même soko oke na toilette, pain de blé eyedaka mingi mpona digestion na yo mutu. okomona même salité na yo na kati na libumu ntango eza kobima ekobima avec beaucoup de douceur et puis ekozala régulier. Donc yango omonaka bato mosusu azokende na toilette ozokaya azokoganga mpona na kati na toilette parce que azolia n'importe quel mapa n'importe biloko oyo ezangi fibre et ntango oza na kati na toilette okomi koganga lokola mwasi alingi kobota. Donc lipa oyo esalami bongo na pain de blé ezalaka malamu mingi surtout mpona biso bato oyo si age bandi kopusana oleki ba 40 ans ba 50 ans esokoli mokolo lipa oyo ekoti pain esalami na pain de blé ezalaka malamu mingi. Alors lipa na biso wana tokotya yango mwamba oyo boza komona, mwamba oyo ezali mwamba oyo tobengi bongo peanut butter arachide. Donc yango tokosalela tokotya mwamba na biso eza kokota. Na koyebisa bino mpe pourquoi na poni mwamba oyo. Mwamba ezali très riche na protéine. Donc mpona oyo bayebaki yango te, je crois na émission mosusu nasalaka liboso nayebisaki bato nalobi kolia lipa na mwamba ezali malamu mingi parce que mwamba ezalaka riche na protéine. Et puis à part ça eprotégeaka même motema na biso. Mwamba kaka bozomona nguba oyo bozomona oyo eprotégeaka motema na biso makasi. Donc ezali vraiment bien mingi mpona bino bato biso bato pusani na mwa bikolo kolia lipa oyo ekoti mwamba. Mais ezali nayebiki eza na bato mosusu bazalaka allergie nango, omona ntango mosusu etungisaka bango na bestoma, mosusu esalaka bapesaka bango nausée, mosusu diarrhée, mosusu ekosandisa. Donc mpona bango na oblige bango te balia yango. Donc soki eza etungisaka yo kolia te, mais mpona bato etungisaka te ezali vraiment malamu mingi kolia lipa na mwamba parce que eprotégeaka motema et puis eza très riche na protéine. Donc ezali vraiment eloko ya malamu ya kolia et puis même econtrôlera même mpona poids, même mpona poids parce que soki olie lipa na mwamba okotenir même demi-journée okoyoka nzala te. Donc ezali vraiment malamu mpona santé na biso. Alors nakozwa lipa na ngai ndenge natie mwamba nabandi kotya yango banane
oyo tokataki wana ndenge na expliquaki bino liboso na bi banane ezali vraiment malamu mpona yo parce que banane ezali très riche na potassium. À part wana banane ekoede yo même mpona niveau ya liquide na yo na kati na nzoto parce que nzoto na biso ezalaka na mwa baliquide moko na kati banane elaka mpona kocontrole yango. Donc lipa na biso wana ekoti bongo mwamba, ekoti bongo banane. Alors tokozwa yango tokangi ye ndenge bino bomoni ndenge nayebisaki bino. Recette na biso ezali ya sandwich au beurre d'arachide grillé et à la banane. À part wana tokozwa bongo lipa na biso ndenge esalami boye tozwi tobongisi yango malamu mais make sure ntango ozosala mosala na yo osala mapa na yo mpona bandeko balia to famille elia maboko na yo ezala toujours propre. Alors toza bongo na beurre na kotia mwa beurre mingi te na kotia kaka moke parce que nayebisaka bino nga moko na conseillaka bino nalingaka mateka mingi te mais comme tokocrie yango mpona ezika te na kotia mwa beurre moke likolo na yango. Alors bolandanga malamu nazotia yango vraiment likolo mpona lingi vraiment te ekota na kati mais nazotia yango vraiment likolo. Donc moyen na définir beurre ezali te parce que nga nazalaka vraiment d'accord nango te mais lokola ezali nango toza ntongo ekotungisanga mingi te parce que journée nabujaka mingi. Alors nakotumba yango na moins de quelques minutes nakobaola yango susu na kote mosusu nabaoli yango nazotia yango vraiment likolo nalingi te kota ntina kati mpona bebisa kalite ya lipa na nga te oyo babengi bongo pain de blé. Ezali lipa moko ezali kitoko mingi conseiller mpona bino bopusai na age kolia même mpona bino bajeune eza mpe malamu mingi soko olingi komibatela ezali malamu mingi kolia lipa oyo babengi bongo pain de blé. Alors lokola ndenge tosilisi awa nakozwa bongo lipa na ngai ekomi pre ya kokende kokota na moto. naye nango na moto oyo kikalongo na ngai eza vide yango namonaki natiaki beurre parce que raison natiaki beurre mpo lipa na ngai ebeba te. Alors ye wana natie ye wana juste pendant quelques minutes bongo nde tokoyeba ndenge nini ya kotourne yango. ezali vraiment malamu mingi mpona yo moto opusai na age obanda journée na yo na lipa ya boye. Donc ndenge bomoni après 2 minutes tokoki kobaola lipa na biso. baloli yango tokozela susu lokola tosalaki 2 minutes kote ya liboso. Donc kote ya nsima mpe tokokrie yango pendant 2 minutes bongo nde tokokoma na suka mpona kolongola yango likolo ya kikalungu. Donc 2 minutes na biso ekoki totala yango ndenge nini esalami na se kuna olimbisanga kokaninga kobaola yango. Je crois que lipa na biso ekomi ready. Kangi moto na ngai nde nakolongola bongo lipa na biso yango wana. Ok lipa na biso yango wana. Alors ntango nasilisi lipa na ngai boye ngai nalingaka sinda mingi nakomela yango bongo na sinda mais soko olingi kolia yango meme na quaker
ezali vraiment malamu mingi. Ngai sinda na ngai déjà eza na moto, sinda na ngai ye wana eza na moto, donc ekomi prêt mpona komela parce que ngai nakolingaka sinda mingi. Donc raison pour laquelle na poni sinda ezali parce que sinda azali malamu mingi mpona na digestion. À part ça, sinda contrôlaka tension artérielle. Et puis même ata graisse na kati ya nzoto, sinda tumbaka graisse mingi na kati na nzoto ya biso bato. Soko ozoluka ko perdre de poids, sinda ko aider pe mingi mpona ko perdre de poids. Même ata mpona poso na biso bato, poso le même suki arandaka ngo vraiment naturel. Donc sinda ezali vraiment malamu mingi même mpona santé na biso. À part même mpona na rhume, bato basalaka rhume, et puis soko oza na grippe, sinda en tout cas ezalaka makasi mingi. Même mpona bamama bato baza na baproblème ya badouleur menstruelle, je crois que sinda ezalaka mingi. Mais yango lelo nga na préféré kolia lipa na ngai ya mwamba na bitabe na komela yango na sinda. Mais soko même olingi kolia yango na quaker eza mpe malamu mingi parce que quaker ezali mpe bien mpona yo, parce que quaker ekoede yo ekitisaka cholestérol, ekitisaka taux ya sucre, et puis même mpona koperdre de poids quaker ezalaka mingi. Mais lelo nga na préféré namela nalia lipa na ngai ya mwamba na bitabe na ti oyo babengi bongo sinda. Na lopoto na banza tobengi yango citronnelle, et puis na anglais tobengaka yango lemongrass. Donc yango na sepeli lelo namela ti na ngai na sinda ya ndenge bomoni wana sinda na ngai yango yo, ti na ngai yango yo, ti ya sinda, donc ya naturel yango nde nakomela na yango sikoyo, nakolia na yango na lipa na ngai yango wana. Alors nakopréféré olie natia sucre, nakotia mwa miel muke mpona bamosusu soki olingi okotia sucre o mosusu plus badiabétique balinga kosalela. Mais nga na préféré nazwa ya ngai na miel wana miel. Donc nakotia lutu moko ya miel yango ekoki mpona nga parce que eza conseillé au moins par jour kolia ne puisque lutu moko ya miel na tongo et puis lutu moko ya miel na pokwa. Donc ngai olie natia sucre, na préféré na ngai kotia miel. Donc boyende na sepeli mokola lelo na banda journée na ngai. Donc nayebi ke boye kozala avec plus d'énergie, journée kozala malamu mingi mpona ngai. Mais nakomekisa nano bana moke bayebisa ngai ndenge nini bamoni yango. Namoni bana baye liboso na ngai baye kotala ngai awa, namekisa bango naboyi balia nyonso, donc nakokata yango mwa moke moke. Alright. Donc nakomekisa bana bayebisa ngai bamoni yango ndenge nini. Adonai. Oui. Mieux. Mais quelle en a la ligne? Mais quand on est. Donc, vous voyez, ça a besoin de la pyjama, c'est ça le temps. Just, il y a combien de temps? Je suis signalé par la main. Try that. Alright. Donc, merci mingi na obinu ne sobolandi biso. Pona biso papa age pusani kolia lipa oyo na tango oyo ezali vraiment malamu mingi kobatela yo, kopesa énergie na journée, kopesa makasi, kobatela yo motema, kobatela yo poso, kobatela yo makambo ebele, même pour la toilette na yo na digestion, ekozala vraiment malamu. Tango ke kotoke na kati na toilette, oza na ntina koganga tene na yo pour mosusu okoka nini kobota. Donc kozala vraiment à l'aise.